Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Chikote bango. Edino image. Merci na balandini on se bomesa na kolanda ya bino mopandi sango monene ya mboka na kombo ya le king de la presse Edino image. Nene FM Noura 2022 tout travaille toujours musaliza makasi ya kosala pour 2021 les gars qui n'ont pas kokoso mais 2022 depuis sibino penage to koti makambo yo pour nous qui ba conseil belé aussi pas ya ndeko fata kimbala moninga ya solo nanga alobi nanga pourquoi pas okota na kata makambo il faut kota pour tout le monde solo la bien donc yango penda 2022 na mikoti si na kati ya makambo yango to bundanga na bino bandeko oyo peut-être bozomi mona peut-être bino ndé mais bisobe tout ça nous que tout ça va polyvalent tout ça la nyonso donc na réalisation na ali na koloba na zali na montage tout na ali donc pourquoi pas ça là yango en tout cas lelo tout cela toujours hommage à Kulutu na biso mon général de Fao mais eza surprise à monene mbala de boso na solo la na ndeko o aza na plateau na ngai pour mon eza surprise nkumu nani boye baye sokaza nani. Merci na réalisation tout ça bon na Lionel Maya Kampongo ya Willy Kunda en assistance et puis Kulutu Sezanga des ana pona comment appeler ça moi ba idée ndezala kaka pour musale kene malamu. Alors pona que musika te 5 étoiles de love étoiles d'amour les véritables diamants non c'est les umba plateau yangolo. Merci et bonjour président hein tokobenga na président tokobenga nkumu na ebité to identité no ezali na minute nyo sotu obenga na nkumu na mona bilaka pe bilembo oui oyo sorry oyo mvuluzi kimbango la baki bana nga batali banda ba oya na bwanya pe maele pe ba kochanga na mesa oui na bwanya ngo yango na nde tozo bimisa ngo lisusu na 2022 oyo po to ebande nto kosikola mboka o balobi kikufi mboka ekufate nto kosikola mboka wana oui na bwanya oyo mvuluzi kimbango tigile kibiso bana bilaka pe bilembo alobaki batali banda mokolo bakoya bakoyoka motu te mpe bakotelemisa mboka donc tokoya po totelemisa mboka na donc naza ya kopresente lisusu te naza nkumu volcan naza papi volcan nazali mobateli mabele ya Congo mobateli peuple congolais gendarme ya peuple syndicat ya peuple donc nyonso tu ya peuple congolais ba identité nyonso to na ezopesa mela yo na minute nyonso ezopesa mela ngai na profiter pe na pesa pe bana bilaka pe bilembo nyonso tu o bazali na kati ya France ya Sevran Bodot bakoko nyonso tu ya Sevran Bodot yenge place bozali bakoko ya Belgique bakoko ya Aulnay-sous-Bois na koko Nzembo sans oublier koko Nzai mibu molamu na ane te bandi bwanya pe maele ya bankulu ezala na biso poto ebande nini tokende kosikola mabele ya bakoko na biso yenge ba mvuluzi ndengaka ye moko nkumu alobi nkumu papi volcan alobi ke bana bilaka na kati ya Sevran donc tu peux nous embaucher parce bozali mais tu dis que baza partout mais tu peux sinon ya Sevran Bodot bambote parce bozali alors pour le kobanda masolo na biso to sola mke boni d'abord situation mboka na biso Congo parce que moi tango les tango mo mulai to mo la boso na plateau te ou les karate to ebité au kene robata mawapi mais to ko na makama mboka libusa plutôt ça na gena obata mate situation mboka na biso très catastrophique donc tango bozana bato bazo kama mboka balobi ke mboka ekufi alors que mboka ekufate bangonde mbaye ko boma mboka wana bangonde mutu basali ki mboka e plonger comme en place eza wana parce que au panza thermomètre le bité ki osilisi fièvre donc tant yozo panza thermomètre lo bageno mboka ekufa pe kufa kala so so ki mboka ekufa kala yo ko minengo yo ko mena ndeni oui poto yebani to zaki pe na poto awa so ki mboka zaki ya kufa te awa za la pe na ba Rolex te lelo c'est que mboka eza malamu epesi Rolex mboka eza malamu epesi chaussure ya croco mboka eza malamu
et puis si yo mituka oyo ko corrompre ba député ba sénateur pour la majorité donc mboka soki bango bazolo ba kufi bango ne bazo bo mboka eta kufa te mboka na to telemisa yango eta bana bilaka pe bilembo to koya na bwanya pe mailo to chana mesa pour to telemisa mboka na alors tant que message wana ça ko passe makasi ça nga passe makasi quelque part c'est un manque de respect na peuple congolais parce que peuple wana a mérité ba respect peuple wana a mérité makambi belé parce que koloba ke mboki za ya kokufa et ça manque de respect na peuple wana pe ça manque de respect na mboka na parce que biso to yebaki na 37 ans de pouvoir au bango basalaki na pouvoir et bazalaki prêt ya ko sauver mboka na parce que bango ba yebaki passe pe souffrance pe attente ya peuple congolais maintenant ngo bango mo ba comme les aux affaires bazolo ba ke mboka za kokufa alors 37 ans ya lit au basalaki na opposition ezalaki ya nini ezalaki ya koya web sa peuple ke mboka za kokufa mais non mboka za kokufa te mboka ezalaki malamu donc bango ba yebaki déjà maladie au mboka ezalaki nango koya na mutu ya mboka wana fallait ba répondre à l'attente ya peuple social kolia bopito mais lelo social na Congo eza kokufa lelo bopito na Congo ezate basaleli biso ba propagande ya état de droit na Congo tozomona ngote basaleli biso slogan ya les peuples d'abord peuple zona eloko monte ya malonga za ko mais bref ça prouve aussi l'incapacité à gérance na mutu ya mboka ya Congo bato baza na sommet ya mboka na biso baza ben capable ya ko gérer mboka na donc d'après Nkumu Papi Volcan bilan ya Congo na minute za positif ou négatif ndeko na bilan na ngai na yo na bato bazolanda biso na Idino Image TV oui panza sango ya Congo ba yebiki bilan za très négatif et très catastrophique donc tout ça pour neloko to le bilan te nganga na to yebiki bilan ya Congo na ida ya mabe ya koleka à part ba détournement na ete so bilan ni no bopesa na Congo pas détournement. Alors pour nous vendre penza wana te alors tomoni Nkumu lelo na kati ya plateau na biso makolongulu il fallait ça la kaka boito ba Nkumu eza ndenge na ba bazalaka te mais sengi na zala ngaka boya changer le côté ba Nkumu pe bazalaka boya sengi na zala pour na Nkumu poza Nkumu to baza pe na système na ndenge na ba bazalelaka na kati ya plateau koti makolongulu. Mais le bilo est-ce que je dérange bato bazota bien maloba on ngana koloba bato ba koyoka te pona za makolongulu non peut-être ça style asika peut-être bato ba bato ka moyango comment ndeko Papi Volcan koti makolongulu na plateau est-ce que Yannick Noah bana ko tamola makolongulu na mboka wa za nganga kisi Yannick Noah na mboko grand ça table makolongulu mais oui Yannick Noah bana ko tamola makolongulu na tamboli makolongulu te na dans na kati ya plateau na préféré na za na ngabwe po bonkumu esengi na ngabwe bonkumu esengi na ngabwe en tout cas merci bala nino so Lionel Mayaka Mpongo ki ya bonkumu ndio senga ke il faut ça la makolongulu alors signification makolongulu ezoloba quelque chose. Le plus important peuple dans la besoin yo kamaramozo le kanamboka makolongulu kozala makolongulu to kolata sapato et le belo remonte parce que na tambola makolongulu te tamona bimaka do na plateau na préféré lelo na dala na makolongulu to déranger te so le bipe na cha sapato na kocha mais bonkumu nde sengi na zala bonkumu nde sengi alors bongo kana na osimbi wana ezana signification na moto tasio ezana signification musicien mo ya Congo yo ba lobaki otindele biso banzoi na Zénith si oyo bakoko na biso za iso avani na sanzete oui soki nzoi ngungi nzinzi azoleka babanda ko beta bango pour nzinzi akwei pour nzoya kwei pour ngungi akwei donc musicien wana ye banzoya lo baga oya na bango c'est vrai de jouer là depuis boyo ya na banzoi bakozoka chicote mais baza pe chicote banzoi babimate banzoi donc film ya kibona ko beta banzoi film ya ko beta banzoi papa musicien na chicote na banzoi na ba chef coutumier bakosaki Nkumu ebimate Nkumu na seki makasi parce que obi eza penda tina eza penda tina na nengo beti histoire na nengo la kisi biso fimbo yo seke fimbo ebeta ipe mususu a malgré ba condamné ye
18 mois avec sursis violeur moko ya Congo ya musicien violeur namonaki autayi koleka pa ya confrère no moko boye Israël Mutombo atuni ke soki oyoki ke baviole mwana na yo okosala nini en tout cas vraiment en tout cas sima so mutongo na yebi ke muta viole mwana na oboma e babi soki mutongo abengi sio ya obeta concert epa na ye oyo yebi ke viole ki mwana na yo oui okokende to kinita en tout cas mukolo wana pena asigné liwana ye quoi na okepona boma e est-ce que place oyo kene kobeta ba viola ba mama na biso oui ba viola bana na biso oui ba boma bana na biso ba boma bandeko na biso oui a laissé comprendre que mutu wana ata na ba trouble moko na mutu na ye akenaki nkamba croyant que nkamba nde mutu koyeko kozwa solution na makambo na ye mais bref tout ça na respect il y a chef spirituel ya bakimbangese oui mais ndeko wana amata akita ayebaki conscience na ye moko da tranquillité po violaka ba danseuse asekesaka bango justice ekosalema ata justice esalemi ya mayu ya ndenge esalemeli boye mais justice ya mayu ya mais papa ntango mutu wana ake kosenga na Rwanda kuna po baya ko-intervenir suite ya bamakambo ya séquestration sala ba danseuse congolaise suite ya baviole asala na badanseuse wana laissé comprendre que ndeko wana amata akita justice ya mokili ekosalema justice ya moi ekosalema ye akofuta tôt ou tard akobeta pe boloko esilite et puis ndenge tozokende na bango boye cette fois-ci année 2022 tozomema bango likolo opération kimisa musicien oye na ba musicien biso tokoya tokimisi bango alors tokomi pe place wana opération kimisa musicien tomonaki bino bokendaki koluka esika esika oyo ba musicien ya Fabrigas bazalaki soit eyaki na Chili Mazarin oui Chili Mazarin tomonaki ba combattant bakende koluka esika nini ba musicien bazalaki po ete ti bobengaki mbila alors tina ni bobengela mbila mais séquestration batona baye na poto baza na ba visa batona bana ba passeport baza na droit ya kotambola kokende kotala Champs-Élysées kozwa mwa mopepe komona ba famille na bango baza na boloko te bayaki mission de service oui donc okoki kokangela bango na kati ya chambre te ke batambola te lokola bango bazwaka bitidi ya kokangelaka bandeko na biso na ba chambre kobotola bango ba téléphone babimaka te basala boite yango toyesi bango 2022 opération tambosa musicien oui na ba musicien otie bango na hôtel biso to oya batona bana droit kobima to na France na kati ya mboka état de droit alors ceux qui yo séquestrer bango biso siko état ba association de défense à droits de l'homme to ko porter plainte ya séquestration ozo ko séquestrer batumoko baza na ba visa baza na ba passeport baza na droit ya kotambola bayaki mission de service donc makambo ya kokangela ba musicien ba danseuse na ba chambre na ba nini il faut abu pia alors 2022 pourquoi makambo ngo esala ekomandenge wana donc musicien soka ye na poto il faut bakangela ye à cause de la liberté ti donc si mon color si ça voyage na yindenga yaki na ndenge musala et puis zongi pourquoi commanding wana et après na mboka na biso to eza ke mitema mabe ya ba leader na bango eza mitema mabe ya ba leader na bango et puis eza pe pona pasi pesa na mboka tango ba ndeko na ba jouer awa bazomona ke no bakope kotikala baluka bavina bango parce que na borkestre bango bazala kuna oui bafutaka bango te la plupart tango balongwaka neti oyoka koyoka ke bafutaka bango te mais tango bazalaka kuna ezalaka kaka boss mokonzi boye bakombo nyonso tu bapesaka bareseller wana oyo bayembaka bavoleur de la république tout ça faut bazaka na moyen au vivre mais siko yango wana tolobi baza bato bakoki kocontinue koséquestrer bango teke bomemi bango bokangela bango na bachambre botiaka bato moko na baporte oyo bamaître faut quand même bato wana mpe bazalaka na basoni bato bino bobengaka bamaître wana bavandi na mboko te ata championnat ya bavétéran kaka ya poto ata ya judo ya boxe batikala kokende te bazwa ata médaille moko te bazwa sikoyo
bozui bango botelemisi bango liboso ya porte bakangaka bana batu bakende kotambola te mais bana na bana besoin batambola bazwa mopepe bakanga ta photo na tour Eiffel batambola profiter na mois séjour ya voyage au bango bayaki na poto awa bayaki mission de service bayaki te bakangela bango na bandako na ba chambre bakoma ko séquestrer bango baza na ba téléphone te baza na eloko te mais non makamona to boyi yango to bike tozala ba gendarme ya peuple. Ah oui, gendarme. To bundelaka pe na ba musicien wana. Oyo baza ben conscient que to bundelaka bango. Donc cette fois-ci, année 2022, et ça année au memi ba musicien na poto tika bango kimia batambola. Alors okangeli bango hotel biso to roya to bimisa bango hotel. Alors kumu tango bango ba musicien na biso bakangela ka ba danseur to ba danseuse to ba musicien na bango na ba chambre ndenge wana. Est-ce que ba ibate ke ezalaka pe une infraction moi makasi ba ko subir? Mais quand c'est vraiment bien séquestration. Ouais. Séquestration toujours que ni na bango siko kaka na ndenge ya nord. Okangi bango biso to yela mbila. Il y a un groupe moi ya batu baza na kata baza séquestré par musiciens songolo pakala. Et puis de porter le sous na plainte. To ke na bango bongo pour bazo comprendre le côté biso to ke na bango bongo na ba plainte na séquestration. Papa 2022. Bala. Mais quand on peut ça conseil aussi na ba mettre na biso oyo bandima ba charge wana ko zala na ba ko garder papa bino ba benga ba tona ba mettre baza ba lobby quand même baza ba sportif. Oui baza ba sportif. Ouais. Ba sportif wana discipline yo surtout oyo ba muto salaka et dans la mois déontologie moko boye il faut respecter quand même discipline. Alors bango ba te ba zakana ba erreur moko boye papa na bango moko ba kota na ba plainte to ke na bango na lobika bato bo soit disant bato bino bo benga ba maître wana to vandi na mboko et dans na ba championnat ils dans na championnat ba vétéran ya mboko ba vétéran ya mboko maître nini yo soki akenda keta na championnat mo ya ba vétéran ya ba boxeur ya judo to ya lutte o ya yelaki biso médaille ata ya ba vétéran aza wapi kendo ko tuna bango nyonso tu wana na bi ba maître nyonso tu wana o bakenda ko kanga ba mission ko telima liboso ba porte pona ko séquestrer ba musicien ata ba médaille ya ba compétition ba vétéran ba nangota siko o benga ba maître poani po ba memini na Congo selon discipline na bango papa nga ba maître na yebina ba maître CD a memina biso médaille d'or CD oui a maître le ko la ba junior mukuna maître Toro un pays d'Ari ba venanga pati pachiko pour la maman pachiko venanga l'état oui l'État. L'État donc il y a Oni Britannique, Jean-Paul Onima. Ngambi. Wana ba venanga Petit Pouma. Oh. Maître Boulouf. Wana ba vie ya palais. Ngama opé Oni Britannique spirit ou pe. Et ça donc côté wana kuto bon. Mutamtako mi benga ne maître c'est le langage que lui mais to lobika ki cette fois-ci yo maître ondimi ko kende côté les maliboso ya porte pour séquestrer ba musicien yeba ke tango plainte roya na yo okokota na kati ya plainte wana to vani na mboka loi. Alors tout le monde qui fabrique ça à kende go beta concert na Lyon tout le monde qui bakanga ki jeune moko boye soit disant alinga ko kimisa ba danseuse akimta kimisi ba musicien ndenge bakanga ki bongo bazo mérité tout mbuto ezoli kana kana passer simple ndengwa na batona to landa bango dans les jours à venir on compte en contact na ndeko wana oyo ba soit disant mettre ba séquestraki ba menasaki oui ye akokimisa batu ndenge nini batona baba miniate bata ba majeur bata mikolo ba ebelo balingaki donc garçon wana bokeno kokanga ye mutu akimisi bango putain on lobi makambo ya concert même soki ndeko akende kozwa salle de fête batie ba mesa batie ba kiti batie ba kaneta ba coca yo somona concert ebani salle place obeta me ebani te et puis concert ni na yo somona na poto ba bavandi bazolia kamundele ba msusu na nzete akirida na mino côté na nyonso bogasa bimi bo vérifier nyonso tu papa bavanda ki kuna na eza na mbongo moko bo isasem fallait que pesa na Congo oui pour na ba droit d'auteur ya ba musicien congolais oui tout à fait si vous voulez bakomo wili la Blaise Boula o ya créa soki sokoda liaka mbongo ya azaka mukondi na sokoda oui kasi voleur de la République toujours ka tango ba ki makambo mbongo wana ba bandis ko mbutu
Ye na kulutu na wamo pe naza saluer en passant via Dieu Salemba. Adios président Dios, ouais. VP. Vie tango ya rapporto yibaka mbongo ba musicien. Alors suka na ngaki ni. Suka na ngo pe vie ayo ozonga kin. Vie pas créer lisusu bord mususu. Et remplacer Neti Sokoda pour ba ben na bibende oyo. Oyo nani ça c'est mes olinge pesa. Oh. Mais alors que ce mouvement ou association est reconnu en France. Oui. Ils allaient Congo Seben. Congo Seben. Congo Seben n'est pas toujours bon. Le président Kantani Boma. Kantani Boma qui est allé en passant. Bah vieux José Kapesa. Kapesa. Le président Gilles. Bah t'es Gilles na yébité. Bah venanga ni Rouf Mutanganga. Mutanganga. Bah Fayates. Ouais. Donc. Yo posa na kati. On a un membre Congo Seben. Congo Seben, si. Si, un membre Congo Seben. Oui. On a structure, on a structure. On a très bien. On a un membre Congo Seben. Na kota Congo Seben pour à l'époque, pour mingi pe ba battre à l'époque Congo Seben ezana ma musicien, ils a rappelé ce réseau là ta propre, ba repère sur le carte en tant que artiste c'est car non là ta non propre. Na ni musicien ni nani mais tellement na bana là ta propre. Venant ces angles d'arriver sur tant que vous avez biso ba combattre les bandits. Tu es un influenceur ou comment? Papa nga na influenceur na influenceur nga na mobundela Congo. Bon siko tant vous avez peso carte yo ozo mériter ba makambo za na kati ya. Mais kasi nga na telemena ba buzo bebele ba na koleka na kati yo na telemena na ba musicien na ba saper. Pas joyeux dans l'esprit. Te po ba zonga esprit parce que ngai moko pe na tarara mutu ya bilele. Ya bilele ouais. Bébé Tamaranango, mais et dans notre tongi pe banda côté na Congo. Conscience. Conscience, si vous savez, na moni bateau, bateau aboutir, bande qu'on a biso. Ouais. Na ba musicien. Na ba. Tout ça au université César, oui, ça. Autant on a option na c'est une université qu'on a vu à Zop, na ba 3 pièces à Carlo Pignaté, liba. Golf à Weston avec ba Mansale donc. Ba noko beleta bazoya bazo batamara na basina sima ya ba batenia ba combattre ba tenue militaire so dans la commande les fonctions sima pour la tabapinate li wana encore tena la ta kaka ola ta encore mais na va ce qu'on attend on a te tan ngeza concentrer dans mboka mais so yi fait ça non OK bo bengi penaki balakisa ke tozala pe bana nord oui bo mona pe bana nord po ba church anglaise vanda ndako donc vous avez ba face ba John Lope vanda na ndako ba face na mino ba yeba ngote papa côté moko zano pe s'appelle côté moko zano tena s'appelle te na tana na za la propre oui tout à fait donc ne ba pe sanga carte na Congo Seben. Congo Seben. Donc on a peine dans droit dans son carte wana. Bon yo so zano s'appelle lo na mona posa te na bible. Congo Seben bon. Ba s'appelle to tikela ba nikes ba ya carte tikela. Na pe se nikes ba ka mbo de place. Quand ya là Parigo lui fait malenga en tout cas salut. Na bossa ni pente na pe si Pirvé na pe Nyengeton. Nyenge. Historien. Na pe se ba mbo José Wanduka. Wana venanga parler Nyenge. Historien on a vu à parler na pe se Bobo Nyenge. Mastananga. Va monter place à sans oublier Achamovoto. Achamovoto, pas grande. Pas grande. On a pu voir parler. Alors, nkumu papi volcan to komo chité na masolo na biso tonto solo spo mamuke liwa ya mon général de Fao. Pourquoi artiste na biso bakomi kokufa kaka mingi na libanda et puis bazo kufa na manière mon que tout monaka King Kester akufa avant kufa koya kapé na podium. Tout monaka papa we makufi akoyi. Koulou dans le de Fao à Kenaki voyage à l'ali depuis 17h à 23h et Mimi na kufa to éviter est-ce que yozo mona pona yo to analyser no mamuke côté wana eza nini penza to balan pour nga penza ko na quand même pas expliquer mon chose ani expliquer ça non bon liwa eza na ngoka liwa eza nzela na biso nyo surtout oui ebitango muto akufaka ba interprétation ya maloba et comment ebele tout à fait vani na bamboko yo ba petit ba kinape ko faire checker ba santé na bango profiter pe na occasion on a présenté ba condoléances na famille biologique ya général de Fao Matumona si ba condoléances na famille na oui et Congo perdre un grand artiste. Oui, tout à fait. Oyo a Bersagi Biso, surtout nga Bersagi Bolenge nanga. Bolenge na yo. Bersagi Bolenge nanga. Ça va souvenir rebelle hein. Banzembo rebelle ya ba Itachi, ya ba Solange, ya ba ayo tonton molo Palbert monté metoninga ma rebelle. Ya Bersagi Biso na ba. Obi ke na moni nkunge zali hein.
bakongolais nyonso to abotama ezala na makila ya congolais nyonso tu obike badesem wana mpesi wana bina nayebi te ebimi badesem makasi ya kitoko eza deuxième yo nde moto obimisi te osali deuxième fois moko léger mais ok non mais via na bersa biso na banzembo ebele baitashi itashi mobali nalingaka pote tobalana o baboti baboyaki ye donc abersanga na banzembo ebele donc basouvenir eza ebele ya place tokomi oza lokola mpe mwa prison mpo nayebi ke baolandela yo balandela nga na ndenge nini est ce que des fois oyembaki babétise parce que bamission totelemeli mpo babakeme ndenge nini bino opekisaka musike yo ozoyeba banzembo bango susu oh papa yebisanga nzembo ya bétise des fois oyembaki papa ezalaki bétise boni okimi ezalaki bétise te mekana bokele solo mwa mokela te na musicien te mais nalobi kaka ke abersaki biso na mwa ekosala esengo mingi na baémission oyo osepesa bandeko mingi parce que ntango bamoni ke nkumu ayembi bakasa bino boyeba makambo mais pas na biso mais kasi papa soki toyokaka musiki na bango te ndeni tolobaki place ayembi bétise po toyokaka yango mpe toyebi awa alobi bétise mpo namoni ke lito ezali fale tobenga ta guitariste merci nakola na oni britannique na matete donc tozalaki mpe na orchestre moko ya monene ezalaki na matete na Kwenta Muzika donc Kwenta Muzika l'Avantino de Bakulu Banti tozalaki na Formule Chaka Kwenta Muzika nde yango moto ebimaka deuxième na concours moko esalemaka na ya mralima na Fikine te na Palais du Peuple donc Kwenta Muzika ezali ya bana kwengi donc nga naza uni britannique ozali mpe na kati ya masolo te ya ntongo uni britannique mayaka mpo momoni biloko kasaka ke osomoni yo combattant mais bacombattant derrière combat bayebi ebele te toyebi bayebi ebele donc yango na bana congolais faut pas to se sous-estimer bandeko na biso parce que omona mobundeli mboka mais azocontrole mpe kebake akoya mpe na studio mpe akorige yo kokasadi ke so moto abundela mboka makambo so ayebi yango te mais namoni ke nkumu na biso oza mpenza na oreille te oreille musicale ndenge olobi mpe nasindakena mpe na studio moko boye à l'époque soko otuni vie popo lipo oyebisa yo namonaki bandeko moko boye bazobundana orgam abi bango botika na casque bapesi casque napesi mpe ligne batika casque ano mema oyo asosali nao yosala nini oyaki nano asa mitema asa mitema mais après tant topesi ligne donc baki bon bref oza na makila wana na kati na biso ya bacongolais nyonso tu baculture wana bavaleur wana faut dans les jours à venir tout valoriser mais ceux qui te téléménagent ba musicien na biso c'est parce que ba bêtise eleki trop à l'ancienne musique et pas na biso ezali ko sangisa mabota ba kulutu ba papa bana musiciens za ko la compteur oyo aza ko relater masapo ndenge nini na ba village bazali ko vivre ndenge nini bokoko na biso ezali ko senga respect ya mikolo parce que biso to koli na période ezaki olobateke tata wana te papa ya baninga no aka tata na yo tout à fait mama ya baninga na yo aza mama na yo vie ya quartier grand frère ya ba camarade no aza grand frère osali bêtise soko tini batini oboyi abeti yo mama pa olobelo otabi ya dopesa leki na discipline mais tango siko tozomona banzembo falaka esangisa biso banzembo wana komi kodivize biso o lokota mpata soki mosokoto bozolakisa na ndenge balalaka mwasi na mabele papa babelo mwasi yango tozotelemela ti banzembo biso tozotelemela yango wana mosusu otyanga soki lolemo soki ndenge nini bakoko na biso bayembela biso banzembo balolemo wana te bakoko na biso tozotanga bazo baculture kufi bangeleka bavalorizaki culture na biso makasi nayebisi bangeleka so bolandi bangeleka groupe mosusu groupe ya batakinga oneni kombo na minzoto wela donc ça faisait partie de notre culture ya Congo ezaka kaka musique te même ba peintre na biso pe eza culture ya Congo bakoye pe koya basalaka ba tableau valoriser ba œuvre bango baza kosala même
Kolia Fumbwape, ça fait partie de notre culture. Tout à fait. Kolia Pondu, eza culture na biso, Lingala, Swahili, Kiluba, Kikongo, Kipende, Kinini, eza culture na biso. Faut tout valoriser Babilo. Même mboka na biso, judo eza okufa, boxe eza okufa, nyonso eza okufa mais. Ya to bimboka eza okufa na makambo nyonso tout. Alors pourquoi les loyo soki to lobelaka culture mboka et comme kaka musique na biso peuple na ba musicien culture ezaka moko musique. Pourquoi tu focalises à la place wana? Il y a un manque, comment dirais-je, manque de responsabilité à l'État. Parce que les lois dans le Congo, nous surtout comment on a ceux qui n'ont que la musique n'ont pas gagné vie. Ceux qui n'ont que la musique, ceux qui n'ont que poto n'ont kima n'ont gagné vie. Oui, tout à fait. Mais alors quand la sorte est très bien, musiciens ceux qui n'ont pas balle na famille na bino, baba na linga voyou. Bah bien voyou. Tout à fait. Voyou. Mais les lois, je dois retrouver musique et ça normal. Musique et ça normal. Na joué ba sous ba période ya ba venanga César ngadi la période na dotanga na Gombe kota Kalina kuna père penasa la qui sig faut pas faire ça comptable. Oui que faire César ça comptable. Mais la musique ba nepe ko la mais vertical na ligne ya beaucoup pe. On comprend? Malgré ça la qui na bango mais éducation des bases mais les lorsque les musiciens ont abrutir peuple et puis ils sont utilisés ou instrumentalisés par les pouvoirs en place pour endormir peuple abrutir peuple makambo de l'Europe ça bango ya koyembe là ba miyibi de la République kokumisa ba konzi mboka toujours bazo continuer na bango donc alors donc na bango ndé toujours kende wana na ute kolanda ndeko moko alekaki na émission alobi pona ye pe aza na makanisi ya kopasi na élection ya 2023 alors ya alobaki musicien nyonso oyo akoyembela mokonzi songolo aza na punition ndeko wana nayebi comment de comment malika na émission musicien akoyembela mokonzi te mokonzi moko mais dans la raison musicien moko ta koya oyembela susu ba miyibi de la République ya mboka wana parce que eza ba biloko to reprocher ki bango ceux qui musiciens zo continuer koyembela bato wana eza pas si pe mawa mais na lobi kaka pe à son âme na grand artiste au te père de nani général de Fao Molimo na pe manakimia malgré ndeko nanga mo pa bomaka liboso abomaka avant kufa que je salue aussi en passant Adi Londolé abomaka général de Fao avant kufa célèbre bon comédien donc na PC ba mote place azali mais les lo siko général de Fao na kufi ya solo mais ba teninga ki guerre ba teninga ki guerre poisson d'avril poisson d'avril ah ok parce que nga natala émission oui tchaka pe nani musicien mususu Karmapa Redi Amisi te Karmapa te atanga ba kumbola mona kati te ya tchaka mutu moko témoin azalaka na bato mo bazana côté ba Kenya kuna c'est ça c'est le Oscar atanga c'est le Oscar ouais au musicien yo tanyi wana yewana donc yewana donc mais cette fois-ci général de ah merci bande ko so boto bozola dabiso alors to comme la suka ya masolo et puis ba mission na chose soki ba kufi l'état akundaka bango toto bundande po ba musicien wana ba meka quand même ko touchaka ba juste rémunération ya ba misala oyo bango basalaka et que soba kufi quand même asalaki musala mbongo ye moko asalaki famille na epe ba bénéficier na ngo ba kunda epe na ngo ezala teke ba koma ko kemande na gouvernement des fois akufi ko rezongi te saliboté allez-y comprendre que déjà présence na mutambo ka to ba kemboke kufa maloko ye moko yaka na mboka na sapatu ya kotengama na zoye ba période azali kana Congo number 1 alikana batune moko na sima pas Adi Londolé alikana na batune moko bwana sapatu ya kotengama George Anglaise ezalaka te Wesson ezalaka te montre ya Rolex ezalaka te mais lelo ba komo l'exception ba Rolex bani poto yebani tovandaki na bango na poto abazaki ne lokote bake na mboka bake ko sali la peuple congolais te mais bake ko yiba mbongo ya Congo pe mbongo ya peuple bake ko bomane mboka non peuple d'abord ça sauté papa wana slogan wana za slogan peuple d'abord ça ma famille d'abord c'est sa famille d'abord
peuple d'abord aux attentes. Merci Nkumu Papi Volcan en tout cas na sepeli na masolo to solo na poko lelo na invité Lilobano et cause la nini déjà pour na ressources émission na biso Lilobano nga pour na ressources émission na biso na lobaka ki bande ko na biso ba artiste musicien ba e ba ke to bundela bango to bundisa bango te pour ba kufara ba pauvre. Ouais, tout à fait. Ceux qui va pirater bango ba e place ba na loba makambo na ba mission belé na loba lobango mais le roi baza ba teti ba comprendre mais to bundela ngande bango pour ceux qui mboke za malamu ta des fois akufi Johnny akufaki na mboko. Est-ce que parmi à Johnny bakoka ko kende ko lela ba lobo bokundela biso Johnny jamais nanga na yo dino image ya na poto to vandi na mboko yo oui eza na comédien mo koliche asalelo mo benga réseau d'Iker biso tutu ya to mo no senga miliki na réseau d'Iker mapa nyoso tutu na même banane même na ba couche ya bana to kina ko senga kuna na réseau d'Iker tout à fait mais est-ce que pas na biso ceux qui ba musicien na biso wana bazaye kozwa juste rémunération ya misala o bango basalaki bakokwa ko créer ba biloko wana te et ceux qui pe mboka wana etalaki malamu. Vous pensez que ceux qui congolais, artistes congolais, qui CD, tant na bamboka tant malama qui mutuni cho za na musala, azo salaire né, artiste émission mo te ka CD mo na $1. Azo combien? Azo mbongo. Chilombo azaki 37 ans na opposition, ba yeba ki attente ya peuple. Ba yeba ki souffrance ya mboka wana. Mais ko casser thermomètre le but est que aussi lisi fièvre tant na ba ke mboka oyo ekufa. Mboka oyo ekufa. Peto ko sa elo te se kufa na ngokala te mboka ekufa kite yenda yaki na mutu ya mboka sans vision yenda yebi ayaki na mutu ya mboka ayebaki ndenga ko kamba mboka te mais bon amemi kaka ba miyibi de la république ba coopérant ba frappeur ba checouleur nyo surtout bazaki na ba na poto nde amemaki na Congo voilà où place au Congo na biso memi biso mais bon bref on a général des fois ceux qui ba musicien pe entre bango na bango bazalaki solidaire ba kokai pe ko sangisa mbongo ko bazongisa ndeko na bango musicien na kati ya Congo mais le roi musicien congolais bazala batu ya mapeka batu ya bongai nana robinsa pona waka pe mususu aza ba roi ta patron aza soki patron aza bonga na vie na wengi ya commencer la ba dembani appel de fonds na internet ata 500 ata 200 millions ba dam tambo ba pexo tanga ba komboto yo mo zuni ngotanga ba ko te na agwepa monsieur agwepa mumba Kofi Olomide ah oui musicien oui musicien a séquestraka ba danseuse musicien o a viola ba danseuse na malgré je sais ça mo sale mininga to zelagité mais to yo ki akomi ko senga li suspo ya ba dam tambo akomiono bana chacho bolukela ngata 200 ata 50 ata ni na opesa numéro de téléphone na otana numéro mais papa yo ba oda mutu mbongo ndene o mosenga lisusu ko za na mbongo te azakani mutu mbongo te. Alors Nkumu lelo yo musique na biso za reconnu na UNESCO ndeka peuple azolo ba ke bino ba bundeli mboka bobundisa rumba wana lelo eza reconnu na UNESCO to moni pende ko na biso Fally Ipupa oyo aza moko ya ba congolais artiste et musicien a oti ko représenter na ouverture ya Cannes na Cameroun nyoso wana surtout to analysango ezolo benoni dino image na holo concernant makambo ya rumba ndenge UNESCO ba reconnaître comme étant patrimoine immatériel ya UNESCO. Oui. Quelque part c'est un insulte pour nos peuples congolais. Insulte pour nos peuples congolais. J'assume mes propos, c'est un insulte pour nous peuples congolais. Parce que ceux qui makambo bango bakokai koloba il y a eu combien de morts dans la SC pourquoi bango bakoki ba organisme na ba rolo bela ba viol ba crime ba massacre za kunate ba gens web sabino kake to kotisi rumba congolaise na kati ya UNESCO donc bazozo ba congolais ba bololé ba soki sibino na loketo donc ngai po na ngai donc c'est un insulte. Adi Londolé na siro yo ki réponse pour Adi Londolé mta pesa mo tuna mo tuna na pesa mo te place ezali donc ngapo na ngabumba na eza bena kokoti na UNESCO za insulte ba soki sibino na loketo alors que ba oya golobela ba viol ba crime ba massacre za na S na biso ba ke congolais za ne mutaloke ba soki sibino na loketo on a bi c'est un insulte pour le peuple congolais. Alors pour la Fally Ipupa olobini ni papa
Dans un commentaire, on a la série, tu bunde s'arrête, mais tu bunde la paix, bango mo bada ben inconscient, toujours bunde la bango parce que bazo kufa ba pauvre, bozo mona lelo, ndeko yo tangi kombo, lobi soga kufi comme soba bana osenga ba cotisation de gauche à droite. Donc allez-y comprendre que ba combattant ba bunde s'arrête bango te, ba bunde la bango pour bango pe bazala malam. Na on peut ce exemple moi, ya mère moi dans la Congo na Tchalamwana. Tchalamwana beta na ba scène internationale, la bêta ba chef de frère grave hein. Grave si. Mais est-ce que tu peux t'imaginer que Moutuloko la Tchalamwana maman lui va tindele 5 bidons à mafuta zo sepela. 5 bidons à mafuta. Malala ba yiba nga makayabu, tuko ba yiba te. Est-ce que Tchalamwana va se résumer na 5 litres à mafuta na makayabu? Et peut-être na misala nyoso tu ya sala na Congo. Peut-être ça qui on va pour faire nuire les Congolais. Hein? Pour faire nuire les Congolais parce que mais papa, hier à quoi quel la bloc. Mboka za okufa. Bazo yiba ba mbongo na bango na Félix. Est-ce que tu peux t'imaginer ta na landa inde ko la na bozangi. Maintenant bozangi on se paye pour la 5 bidons ya mafuta. Ah, je crois pas. Ba yiba nga makayabu, ba image ezali. Tuko ba yiba makayabu na ngai te. Merci maman Olive. Na landi pe musu. Wana za pona ko chola ba Congolais te. Asala ko pona ko chola te po. Le Tchalamwana mutacholi, maman Olive be maman Olive mutacholi ba Congolais. Te Tchalamwana za la côté wana te. Parce que bisiko maman Olive mutacholi bango. Na laisser comprendre siko. Enchaînement ya makanisi na yo. Maman Olive acholi bango ba musicien. Pas le logo mo bongo et puis buzz, peut-être au bien en buzz. Bah so imboke comme tambo na mabeze faut trouver en buzz parce que maman Tchalamwana a quoi jamais ko kamwa biloko ya wala biloko mais papa image ezali makambo na zo bana kosite bato bazotala ngai na yo dino image ba mona Tchalamwana azo sepela na mona ki image bona mafuta ya mbile puis liputa kanga na tolo lingi ko resma la ta Europe moya mulaye so que zaki la ta ba biloko na la ta ya mikusho na l'époque ndenge pe azala kaka ngoma na biloko buzoba. Merci Baladino Sabo tu kolanda émission oyo na habité na Rolobanini on a eu des détournements pour Bambongo. Bon d'accord. Parce que ce ministre moko boye, ministre on comme na Cameroun. Atamboli pela que mon ministre pas même maîtresse na mo boye. Maîtresse pas epsi. Abi papa l'accent dans l'enveloppe na enveloppe na président c'est à la boye. Na logo ni après au jet privé mo fallait que négocie encore il y a général de FAO jet amo et qui ndatemo. Allez-y comprenez chef de l'État à Congo na notre avion ti. Et puis Congo na biso moko. Toza na société moko te aviateur comme à l'époque ne toza na Air Zaïre, Sibé Zaïre, les lots toza na monté président na bino akenda rouler ba vu Air Kenya soki nini aluwa soga aluwe wana te rouler ya ba Rwandais. Et bon ce que kanisi ke soki biso mo toza na société d'aviation na kati ya Congo. Est-ce que tu pourrais continuer ta avion moko te et que négocie encore il y a général des forts. Le temps que tu baké bateau ba na mutu ya mboka na biso baza ba incompétent. Allez-y comprendre makambo toujours ba pona mutema mabete pona koyina bango te toyebana gina bango to vanda gina bango to milita gina bango ensemble donc baza ba incompétent na makambo nyo surtout bazo sala donc dans on a ninga mabete na zolo baga vérité baza ba incompétent donc tant yo mokonza moko zolo bageno mboke kufa. Donc la seule chose à ça les a au démissionné et na aussi en 2023 s'est présenté parce que Ada incapable ya gérer Congo na biso qui na mutu ya mboka sans vision qui na mutu ya mboka dala qui préparé te qui na mutu ya mboka na 37 ans ya opposition au bango basala qui fallait quand même se préparer que lobby so qui to comme na pouvoir to arranger mais ba na pouvoir te pour na ko se justifier comme quoi Mobutu asala qui 32 ans bomaki mboko Kabila salaki 18 ans bomaki mboko biso toye kokuta libulu te na période ya Mobutu to banda ko fuite na bangombe na bandako na basoso na bandako mais période ya Chilombo bato ba fete na nini na Thompson période ya Mobutu na bien to banda fete na bangombe ba Thompson tozolata tozobina mais période ya Chilombo bato ba fete na nini na ba Thompson allez-y comprendre que congolais comme ko fete na Thompson. C'est que bateau bana mutu mboka pena donc ba ko kamakamte ba coopérer mais bon to comprendre bango et atana bango ba dia. Merci en tout cas bana nyo so boti ko landa biso émission na biso penza to komi na suka moi bambote est-ce que vous a to ouais bambote zaka na bilaka na bana bilaka pe bilemonyo surtout bisika bozali botelema année 2022 eza année oto kocha bwanya pe maele likolo ya mesa eza année oyo
politicien congolais moko akotia suma kona poto te ayo na yeko sala conférence te conférence sala na Kinshasa parce que bato wana nyonso tout bata ba miyibi de la République opposition na Congo ezalaka te bayaka awa nde mpona koflatter ko sympathiser na diaspora oyo ezali diaspora utile diaspora oyo ezali très éveillé par rapport ya makambo to lekana kati na mboka na biso bayaka po bandormir biso mais 2022 biso moko bana bilaka pe bilembo tosi makambo na maboko tokocha bwanya pe maele likolo ya mesa ba politicien conférence bani makambo na bino surtout bosala na Congo awa bokoza chose c'est pas parce que egozala plus dire pour na bino koleka ko na ba musicien mais na profiter na pesa kaka Lionel Mayaka Pongo kwa zaiki na sima ya bilili ba mbote belé na PCP César Ngadi grand prêtre César Ngadi on a vu dans palais malgré ba collaborer viens au sala boulot na ye mutuna boulot na donc vendredi na ozala pe na vie na ozala plateau na PCP a dit Londolé ba mbote place azali malgré bomaka général de Faomé a confié cette fois-ci ya solo on est dans la poisson d'avril ba nani a autour corriger yango na PCP c'est les ino mec d'ici ba mbote belé place azali on est ensemble tous à la soudée 2022 to converger sur ba force nationale d'énergie pour te bandeni to sikola mboka na biso Congo ingeta merci na balandino soboti kolanda émission oyo merci na chouchou na tatila Anna Basadila merci na 5 étoiles de love le véritable diamant noir José Lumba nano diamant noir ba mbote place ozali José Lumba pe comme c'est 5 étoiles t'es 5 étoiles monsieur José pe monsieur ah d'accord na merci na nano diamant noir la patronne na José Lumba diamant noir merci na monsieur Kabozali merci na Debo moment ça mandefu Gilles Vamanteka TV et sika zarazo sepela na jeta ma libanga na merci na Lionel Mado Chaco Chanel caramélisé ba mbote place azali na bosani pe la brésilienne te nani abeti masikini Maserati Niki na pesi pe ba mbote place azali na pesi Zoro Bilel Inzembo Stemai ba mbote place azali ba bondeligné surtout ya Congo na bosani te Fidel Castro pe ba mbote place azali donc on est ensemble de combat fédéré toujours flambeau sacré et élément pour 2022 tout quoi ko récupérer ma ramener surtout na maboko pour bisonner bactère tous ça téléspectateurs mais tous les bactères ya masolo oyo année 2022 bisomo tous ali bosso ya makambo Ingeta. Merci na Blaise Zebele Mobobo, merci na Adi Loba Adi Londolé, merci na Kulutu César Ngadi, merci na Yalolo Chouami, merci na bande konyoso oyo bolanda ki émission oyo en tout cas tout le monde na bino na balasima. Ciao ciao.